La famille nani aza na sima ya makambo ya Petit Fally. Oye komi makambo famille ya Lumumba telema koto baloba. Eza nini to sala analyse ngana bino. Lumumba bandeko na ngai makambo ezokende ezokoma na justice bandeko pona nini. Sentiment diki eboma Lumumba. Sentiment diki Petit Fally asali nzembo na ye. Sentiment diki la famille. Mais erreur asali akotisi nzembo Lumumba. Toyebi pete Lumumba o Koffi Olomide oyo Petit Fally ache ayembi plutôt. Eza ya papa na biso Emery Lumumba to eza Lumumba ya ye Petit Fally po ye mo pe kuna lobi Lumumba na bango. Mais est-ce que aza ya solo bandeko to sala analyse. Voilà, bonsoir bandeko nyonso partout est-ce que zomi bino bambote na bino. Ça dépend ya temps oyo kolanda biso bandeko. J'espère que vous allez bien. Rappelez, naza super bien. Nangolu ya tata. Voilà. Lelo. Tu as ça l'analyse sur Petit Fally parce que tout le monde est na internet et il dit Petit Fally asala kinzembo na ye diki a recruta bat na ye après ba Paris na ye aya avanda a recruta ba oya ye bato ba soi-disant ba musicien et tout le monde ndenge ya kosala ba répétition na ye azoyimba sentiment diki en tout cas nzembo wana ezui vraiment moi place nango parce que bato basepeli na nzembo ya diki ba challenge ezokende ezozonga. Alors na moni kutu na nini na page na ye ya TikTok atie même date oyo single ango soki tobenga ngo single soki tobenga ngo kaka nzembo ebandeko ezobima. Je crois atiaki jeudi ou vendredi. Alors tolali tolamuki tomoni famille ya Lumumba babimi ba déclarer balobi non Petit Fally yo okoki kosalir papa na biso bongo te. Okoki kokotisa ye na babuzoba banzembo na bino bosalaka te. Nani ayebisa yo papa na biso akufa na sentiment ya diki ya buzoba. Nani ayebisa yo papa na biso akufa na sentiment ya kindumba. Donc yo na biso tokosuka wa te. Abeleli même censure. Abeleli bango babi vraiment faut ba sanctionner nzembo wana. Pourquoi? Parce que Petit Fally akotisi papa na bango na buzoba. Papa na bango akufa po na mboka. Akufa te po na sentiment ya diki. Et tomoni pe kuna Petit Fally amoni makelele leki ayepe ko défendre, ayepe ko se défendre. Alobi nini alobi Lumumba oya yembi eza ya papa na biso Emery Lumumba te. Eza ya koko na bango akufa na bwende. Alobi eza ya koko na bango akufa na bwende la famille. Alors ngana bino toyebi te. Est-ce que eza ya solo pe koko na bango akufa na bwende na kombo ya Lumumba ou pas? Wana en tout cas ngana bino toyebi te. Mais comme conseil Petit Fally po Petit Fally moko déjà natale émission moko aloba batuna ye inspiration ya nzembo wana euta wapi. A expliquer avanda kina Priska mais chéri na ye bavandi baosala baje ale koseka wana ja diki de inspiration yaki wana ke o na kosala pe moi elo mobo ya diki namoni savana nenga koma ko répéter o ezwi peti batu pe basepe na ngona ndenge lelo sentiment diki eza kaka kezongi. Mais pona ngai Petit Fally déjà Petit Fally toyebi aza courageux aza mwana azoluka na ebite des fois tomonaka ba musicien belé bazalaka soki anyabi miselo koto anga sala eloko moboye azala na mwa entourage moko balobaka na ye basolola na ete eloko kosala te. Mais côté Petit Fally
na yebi te soki mpe aza na baconseiller na baentourage avant abimisa eloko moko boye to ntango baoyoka ye na eloko moko boye soki mpe bakonseyaka ye mpo eza na bato mosusu mpe bakokonseye yo me ya mosusu mpe te esa nango eloko te eza grave tocheka mwa kitititese na yo eleki me eza mpe na bato mosusu en tout cas azangi mwa bakonseye tellement aza nanu boye bato baomoni lokwa aza nécessaire te eske aokoka eske aosala boye bato mosusu bapesaka bato chance te alors Petit Fally nayebi te soki aza na baconseiller mais sinon na part na nga soki eza ngai Petit Fally soki okoyokela nga eza eloko moko ya grave te eza eloko ya grave te nzembo nano ebimi te c'est le moment ya kozonga studio kolongola kaka place wana kaka parti wana oyo lobi sentiment diki eboma Lumumba longola ka parti wana eboma Lumumba longola ka parti wana eboma Lumumba ozwi na yo ata obwaki na o presque la mignonne na yo okoloba no sentiment diki eboma presque sentiment diki ou bien soli pe na vie na o aigle oko sola pe na vie na o aigle vie na moni na cha parti oyo awa poke na osa nzembo na nga talaka na cha parti oyo po talaka kotokuna Lumumba di epesi mabe alo kende ka nango ka bongo parce que ndenge deja ikomo kende boyaya mboka na biso toyebi yango ndenge etambulaka toyebi Kongo ndenge etambulaka epi likolo nango oyebi te banani baza na nsima na yo banani baza na nsima makambo oyebi te mpo ndenge omata na o wana mwa basuccès na otya na mutu noke bato ebele baosepela na o te bato ebele bamoni ke oyo kotya bango bakale surtout ke oza pembeni ya Fally wana vraiment na oyebi so mambo ya solo Petit Fally leki na ngai mwana na biso ya bwende de bwende à Paris en tout cas soko oyoka ekosunga yo c'est le moment ya koboma moto kenzonga studio balongolelo ka parti oyo wana eboma Lumumba ka Lumumba okotika nokutu eboma olongoli ka Lumumba oyo remplacer siko kombo moko wana okotya pe ma grossiste na yo mwana na yo otie ye wana ekosalo bien Petit Fally po moi makambo ebana miki ebo ezomata eyo tango ozotya kitititese wana ozotya kititike te ngai nayemba na ngai ete siko baoyebi so toke kuna oke kolakisa msu pe wi okolokota no cimetière mo bolakisi ke bakunda papa soki papa leki na biso soki koko na biso awa mais omonaka baproblème elandalandoka na nsima. Alors pour éviter ça, c'est le moment Petit Fally. Bandeko baroyoka ngabo sa Petit Fally, c'est le moment. C'est le moment ya kokende penza kolongola kaka parti wana ya Lumumba ekokute eloko te likolo na se kosangana te nzembo na yo vike eza nango deja na bato balingi yango en tout cas okozwanuka bavi okozwanuka bavi parce que oyebi te nani aza na nsima makambo oyo Congolais basalaka bato système atindika chakal basalaka bato système atindika chakal tellement bamoni déjà ke mwana okende mabe mwana déjà lokolo pete te koto foto banda ya koboma ye on ne sait jamais. Alors pona oboma moto ko éviter problème pona mokili oyo mwana moko te to famille moko te baolinga basalir oya bango to utaki omona papa Wemba problème a papa Wemba Marcelo alobaki liboso ya cher ne koma mesana koloba bilobela ne alobaka mambo ya papa Wemba omona e famille ya papa Wemba ne batombokaki pona olobaki mutu na mutu alingaka famille na ye ekende liboso alingaka famille na ye ezala toujours ba respecter famille na ye mutu mo boya kufa un être cher na bango moko atika bango balinga toujours ba respecter ye poso tali na mitema na bango bazala toujours choqué ko perdre mutu eza facile te to mona pe batasima kimbango papa Wemba
alobaka mambo boye série moko boye eninganaka mpe bakimbangiste batombo kaka me basala nini papa wemba akilongwa ti akenda ti na nkamba kosenga pardon pour dire que bafamille nyonso te basepelaka na makambo mosusu kokotisa bandeko na bango bakufa na baproblème surtout ke eza nzembo bato ebele baoyoka bamboka ebele baoyoka mpo meme nalandaki baotuna nzembo ngo elakisi nini bato baza na bamboka misika baloba lingala te me baotuna signification nzembo eza nini elakisi nini alors Petit Fally soki vraiment oyoka biso en tout cas ekokute eloko te kende balongolelo parti ya Lumumba luka kombo moko bamba wana ekute eloko te eliao même pas nayebi te malgré nayembaka te mais je ne pense pas que koolia yo ba 1 heure du temps pour salango ata 30 minutes je ne pense pas oyembaka bien en tout cas so osali eloko wana ekosunga yo bandeko bopesa Petit Fally conseil en tout cas ekosala bien et voilà bisous bye abonnez-vous likez partagez bye bye